Alors, natondi samine sengo parce que vous êtes belé pour na kolanda magazine abino to le belanini magazine oyo le belaka ba vérité surtout et surtout au Italie mboka elongo nabino nde na zopesa merci mingi na fidélité nabino tika ete to mekempe ko sinale bino 73 cas nouveaux confirmés na ville de Kinshasa Mobimba 9 guéris pe 0 décès parmi les cas confirmés 888 patients à bonne révolution. Au total, 1244 ont été confirmés pendant que la pandémie Oyo et Banda. Merci. Na fidélité Nabino, tika était total Sabino, la deuxième journée. Oyo évêque Pascal Mukounia a passé dans la prison centrale. Il y a Makala, tika mekempe côté Sabino Lisusu, jour J-11 jours. Nde dossier à Vitali Kamere tokoyeba ekosuka boni totika ete justice et sala mosala na yango. Pourquoi ma contribution pour mon pays nde sujet et bongisami na mokolo ya lelo invité na biso ya lelo abengami na kombo ya pasteur Papi et Israël Etumba. Mbote pasteur. Mbote papa Derek. Bonne santé. Santé ça malam ka. Malgré tout maladie mais aussi quand même déplacement ya ko rejoindre biso to mekempe ko beta masolo. Oui, oui. Zamba zosunga. Eza maladie mais eza musala nde eza ebele. Ndenge tosali yango pona mboka tozosala. Ozo travail makasi yango ezo sala ke et frappé to comment? Oui, oui. Ah, elle peut frapper na eza te na za bien. Oza bien. Mais nga nazo mona monto tezo ninga na muke. Les autres ils en forme, ils en forme. Tatikala koye. Voilà, très bien. Pasteur Israël ito mekempe ko joa citation ya avec Pascal Mukuna na bandi oyebi le deuxième journée na hier azo passé na prison centrale ya Makala. Est-ce que na kotuna nanu eza obligatoire musana nzambe akota pe mamba politique? Papa Derek dossier pasteur papa Nabiso en tout cas aîné Nabiso Kurutu Nabiso avec Pascal Mukuna. Ezali vraiment dossier oyo il faut tobanga mingi. D'abord ko banda nanga moko pasteur il faut ko banga yango makasi et puis nazo pesa pe conseil de batu nyonso etala basala nzambe lokolanga il faut ko banga yango etala pe bana na nzambe il faut to pesa respect na basali na nzambe parce que makomi na nzambe ezolo bana biso surtout tali bien ba oyo baza ba we nzambe. En tout cas, tout le droit à juger ma camarade Bangote. Dès lors, on a copié le conseil, comme on a d'abord un gamoko, puis on a un Zambé, on a un abisso, tout ce qui est Zambé, Yemoko, vraiment, n'a pas ça. Enfin, mais il y a mon tué, tout soutenir, on a quand même prière. Dès lors, on a conseillé la Yangouana. Mais tout soutenir, bango na kati ya ba prière. C'est que ozo confirmer musala na Zambé pe akoki kokota politique. Pour la politique, papa Pascal, tu es bien madame. Alobaka yango to yeba pe to yoka biso nyonso azoloba vraiment Zambende alobi na ye asala musala wazo sala na papa Eric na conseil gratuit na kopesa yo pe elongo na bana na Zambia tabandimi oyo nga na kambaka na église soki muto yebisinga ke papa Zamba lobelinga atani kombo Nzambe tokotaka makambo wana te parce que quand quelqu'un confirme que Dieu m'a parlé tu ne peux pas encore ajouter quelque chose. Très bien. Est-ce que oza ko espérer que jugement na biso ya mboka to pe ba juge dossier avec Pascal Mukounia ba ko katango na ndenge vraiment esengi? Oui, wana na jana tulo ba ke zo senga to bondela parce que niveau makambango ezo zala to ebi yango malamte to zape na kata justice te mais non na ko senga ba ko katango bien parce que justice ya Nzambe ko tele madame sai na Nzambe Zamba kotika ete Zamba kotika ete dossier ba kotango bien parce que juste Nzambe et qu'on s'est imposé de façon que Moussa Nzambe azala justifier. Très bien. Voilà bande ko balandi na kompe ko na komeka mpe ko rappeler na bino ba numéro is affiché pendant que tozo kota na sujet na biso e bongsami na mokolo ya lelo botinda ba SMS bo poser ba mituna o esengi boloba elongo na pasteur Israël tokotanga ba message na bino comment message esiko vandi pe kombo na yo poser mutuna na yo nde tokotuna pasteur Israël Papi Tumba par rapport ya ba mituna oyo bokotuna Régis Rosa après okoki ko balancer les biso
élément na ebongo to continuer sujet na biso na pasteur Papi Tumba. Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Ndila 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 na Congo na zolela mokili ezokufa corona ezoboma mianda katonda banto ya ntonda tontodi waninga la munda oh mianda nzambi wa maladie ya corona eningisi mokili tout le monde est paralysé kisi ezalite oh baba shuka tena kazi yako baba mumakabila yote. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est détourné de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui voit le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Na Congo to Sambelaka. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les prophètes des nations? Où sont les enfants de Dieu? Où est l'église de Christ? Awa na Congo, nous disons awa na Congo te coronavirus, awa na Congo te pandémie, awa na Congo te. Où est le Dieu d'alliance? Na Congo te, Congo te, wapi onzambe ya bomoi na ngai, taleli na mitema nzambe ya kosalela bana na Congo te. Bato bakomi okufa lokola banyama na mokili mobimba nzambe yaka nano Yesu. Pasteur Israël Papi Tumba, je dis merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir donné d'avance le Congo dans les mains de Dieu. Sinon, ça serait une catastrophe au Congo. Congolais, mettons Dieu dans les événements. Voilà, bandeko balandi, merci vraiment pour l'image kitoko oyo boitu kolanda à travers image onde na ebisa kibino tokobete mpe masolo na pasteur Papi Israël Tumba pona nini a proposer image kitoko boye ayembeli mboka tomoni ndenge alati tomoni na bandeko basana bango to ebite ayembeli mboka pona nini est-ce que azan intérêt moko na kati ya nzembo oyo tokoma ya ebisa kibino pendant que émission de salama botinda ba message nde tokozwa mituna à rapport ya ba message bokotinda nde tokoposer en pa ya pasteur Papi Tumba. Pasteur tozo masiko na sujet na biso pona ko développer ma solo. Pourquoi ma contribution pour mon pays? Pour ça il y a mon kaka na temps o ya pandémie. Oui papa Derrick, ma contribution pour mon pays ezali titre oyo na sala ki yango eza pona ko soutenir maloba ya mokonzi ya mboka le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango apesaki 13 mesures na moment ya problème ya coronavirus toyebi biso nyonso malamu alobaki ke basali na nzambe mutu nyonso oyo akoki koapporter quelque chose mpona kosunga mboka afin maladie oyo etelema maladie oyo esila asala yango. C'est comme ça que à partir ya maloba wana nde namonaki ke fallait vraiment
nzambe na sambelaki nzambe pesinga inspiration ya nzembo parce que ngambo ko na kotala avant d'abord que malade ya nazwaki ba recommandation ya nzambe na ba prière nazwaki d'abord ba prophétie ya mokonza mboka ya kosala nzembo oyo ou bien non d'abord nazwaki ba message prophétie ba message sur mon pays. Très bien. Dieu m'avait confirmé na musala oyo nakobenga ngo ezali mission pona mboka Congo. Très bien. Soko tali nde na lati boye po yeba ke nazaki deja na mission wana nde elamba oyo ta na sali nzembo omoni elamba eye mais elamba eyaki deja na avant maladie ya na mission moko nzamba pisenga pona mboka ya Congo nda na salaki tem na nga moko o na lobaki nzamba pisenga inspiration liboso pona banda makambo ko ya mboka kosambela mboka et puis ko s'intégrer na makambo mboka comme étant un prophète de la nation, un pasteur appelé Namusala wana po na lobi kwa nzambe. Dieu m'a confirmé d'absenga thème ezoloba Dieu au pouvoir s'attend dans la démocratie. Na salaki yango en plein air, libanda c'était na année passée na mois de juin, c'était na temps ya fête ya indépendance ya Congo. C'est simple ça. Osali yango da likanisike nzembo oyo etikala pour du bon to après nzembo oyo okoki kobimisa susu élément mususu. Est-ce qu'on a expliqué d'abord comment on a joué qui mission Yamboka, c'était avant d'abord maladie Eya. Tant que maladie Eya, to sambela ki avant maladie Eya ya corona. Zamba tresaki biso que maladie Ezoya, to bondela ki et puis nzamba ibisa kinga maladie koya wana lokola bozo sambela pe bo bondeli maladie wana ko sala musala na kati ya mboka te. Et ko satana bongisa ki bato bakufa mais tant to bondela nzamba lobaki bato bakufa esusu te. Ya ndo monisiko et que considère tout le monde coronavirus est tant que yesiko ndena nzambe Seigneur tu m'avais déjà parlé koki sanga sonité ata namboka bayebi ngate bayebi pe makamungana le to solo kité mais au pesinga mission nzamba ebisinga lokwa maladi yesiko telema leka na télévision kende oteya kende olobela peuple nanga kende olobela mboko olobela pe ba konza mboka. C'est par là maintenant quand Dieu m'a donné cette mission là na nzamba ebisinga luka Zombongo tous en angona katia compte na yo les canaux TV. Ce qu'on a dit, je n'avais pas beaucoup d'argent. Mon mouké n'a dit Seigneur, ba plateau, ba chaîne les achers. Ce qu'on a dit qu'il est l'eau et puis n'a pas dit côté de l'eau, les gens ne pouvaient peut-être pas me comprendre. Des ans mais c'est inspiration en Zembo parce que na katia Zembo et qu'on kende un peu na vitesse pas ko atteindre monika pour nango nde obenginga ah. Mais ce qu'on a dit répéter inga obenginga te. C'était ça. Ya ondo monisiko première fois pe na yemba na tia ko yemba dans album atambo côté. Vraiment. Première fois na yemba. C'est incroyable, il y a clip qui tourne. Oui, c'est la première fois na yemba. Je n'en ai yemba te, mais du moins, na banzembo déjà, on a ma pesanga. Na chaque fois na tambelaka, na ba intercession, ba intervention na ngai, ba prière, na zaga na grâce au sala banzembo. Na banzembo so eza ebele. C'était prévu que na banda ko yemba, mais ezaki moment te. Mais moment oyo oui, le col en ayembi, na moni penda ke simbi. Nzambe penda confirmé nga certainement que atindinga. Tiens, na otika te déjà na zobongi c'est déjà nzembo. Na c'est déjà na banzembo. Mais ce n'était pas le temps pour moi. Mais tant maladie yé, problème yé, pandémie na mboka, nzambe bisika telema siko na musana na pesa kiyo po oyeba ko sambela afin que maladie wana esala ebo mabatu na mboka te. C'est comme ça. Voilà, bandeko balandi, to baki bobenga te, mais to moni bozo benga to tinde uniquement SMS pour poser mituna par rapport à ba mituna boko poser nde biso pe to voir qu'on na ngambu ya pasteur papi Israël. Papa tozo continuer toujours. Malembe bandeko balinga ba mekepe ko yebanana. Pendant que ba pasteur mususu balingi maboko, pendant que ba pasteur mususu bavandi, pendant que ba pasteur mususu na minute ba mona gute bandete suka te parce que na minute oyo pandémie zo beta moni surtout éduquer l'église les a fermé éviter minute au pasteur bazo vivre ndenge nini mais na critiquer te nazo mekempe kotali sa bandeko pendant que ba pasteur musu ba lingi maboko pendant que ba pasteur musu ba vandi bazo sa yelo ko mokote mais yo olingi ko se sacrifier tant ya ko sala eloko oyo yo nebite nino koko yisa na basana nzambe o bazo mekempe kolanda yo pendant que baninga musu ba vandi bazo sa yelo kote mais yo zaka toujours na musala tozo mwa de musala ngo à travers clip oyo yo n'éviter
pendant que na signaler na régie pendant que passe tazolo baboko balancer comme les mana bandeko ba moni yango tie ba mekepe ko moni yango pona moni ba message déjà comme kokota pasteur pendant que ba tumususu ba pasteur mususu to ba prophète mususu ba lingi maboko ba vandi bazozelaka ti pandémie ko sila bazongela musala mais yo okangi maboko te olingi kosela nzambe na ba faso ebeli oyembeli mboka très belle chanson to moni to yebite osali yango est-ce que osali yango intérêt ya peuple congolais to osali yango intérêt ya yo moko papa Derrick na yembeli mboka te mais na yembeli nzambe pona mboka na ngai oyembeli mboka te moyembeli nzambe pona mboka na ngai nela teliwana yango moni elama o eza cela veut dire ndio mona fandi na utwi na jeune na fandi apamba te très bien ozo comprendre ke ndenge na l'équipe na émission mutu to azolanda nga wana eza na onction ya nzambe o apesa inga mission et puis nazo lancer message si quelqu'un me suit et il est malade là où il est nzambe nanga zo bikisa ye et puis kozala témoigner bakobenga yo na émission no mususu wana ke bato bazoyoka mamna loba ke pasteur wana tanga loba ke mutu azobela azobika nazo loba nazo dégager onction na nzambe nde na fai na plateau ata mutu azana maladie ya coronavirus nzambe ezali papi tumba aza capable boko nzambe eza mokuse te po nazobinga na plateau na yo awa nzambe abikisa bato enfin que elakisa preuve ya que non Dieu m'a appelé à faire ce que je fais nazoloba na mutu no tulinga ngai nzambe abenga nga na mutu te abengi nganga moko mais na musala nzambe mutu moko ekosimba te nazopesa d'abord merci na basala nzambe mususu oyo nyonso bazo de sacrifier le monde na biso nyonso na temps oyo ya malade et puis nazosenga ba oyo bafandi batelema bazongela kosalela nzambe musala nzambe akokota confinement te o comprendre ata église eza suspendu ndenge olobi surtout si makambo église wana et puis na lobanda oloba pe pona nga bakoyi ko suspendre église pona corona te parce que makambo nzambe azosala papa Derrick eza ndenge moko na corona eza maladi moko ya moke non basuspendre yango mpona nini basuspendre yango mpona parce que baboyi rassemblement ya 20 personnes mais sur total une église tozalaka au-delà il y avait personne papa Derrick ezalaka awa te eza monde entier tokosala makambo mpona monde entier te mboka na mboka eza alliance na yango mokonzi na mokonzi na alliance na nzambe tango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki mboka na mboka nzambe na kati ya stade yebisanga président nini ya monde yango apesa mboka na mboka nzambe tokoza makambo mpona kolanda bamboka mosusu te yoyebi te eza mpe na bamboka mosusu oyo baprésident mosusu bakanga église te oyebi yango toza journaliste ozo comprendre c'est pour dire que mpona nga on ne peut pas suspendre l'église mpona corona eloko esali ke oyoka na kati ya nzembo wana na bandisi nzembo na maloba ya mokonzi ya mboka na kati ya stade eza po mokonzi ya mboka ayeba ke asa apesa mboka na maboko ya nani ya nzambe et puis ntango mboka epesa ya mboka ya nzambe eza na problème mosusu te oyo ekoya soki eye mokonzi ya mboka nazoloba il est le premier pasteur soki afukami parce que ntango apesaki mboka na mboka ya nzambe ngai na yo opisaka ide ngai napisaka ide ezalaki révélation ya nzambe ndenge aza soki afukami d'abord ye moko papa il faut topesa ye quand même longonya na otu koyemba na nzembo parti moko na lobi que merci na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir donné d'avance les Congo dans les mains de Dieu sinon ce serait une catastrophe au Congo vous comprendre et ça ce qu'on a zolinga à comprendre révélation wana ozamba pesa qui est bien avant ce qu'on talibi comme on a que na mandat na ye makambo ebele ezolanda ye makasi bitumeza ko telema il fallait ce qu'on était église est en fonction pour na ko soutenir ye très bien tokoyiko maladie ya corona papa Derrick eleki nzambe makasi te nazoyebi soki mbongo oyo esali ke nakabola mwa nzembo oyo na kati na ba chaîne mosusu eza soki 4 chaîne ya pamba po ntango nabimisaki mbongo nasalaki natikali main vide eza mbongo ya motu abiki corona na mboka ya Hollande naza na témoignage yango nasambeli mpo na abiki na Hollande eza na baope bakoti mpe hôpital basali examen ti ya bascanner nzambe ezali babitumba abikisaki non naza na raison il faut ezonga eza souci il faut ezonga parce que tobikaka na kati ya prière oyebi mboka na biso Congo combien de gens bazobika na kati ya foi sozo comprendre babika na kati ya foi oyebi mboka na biso ndenge eza nyonso ya koloba te
Tu sais bien que bato basala batanga bazana misala te. Obibi que bato makam essaye na monde entier na moment où tout est bloqué partout. Sans prière, papa dit que ça passe. Très bien, pasteur. Nous avons ça malobé pas. Nous avons rappelé bandeko émission ça. On dirait que ba numéro est déjà numéro est affiché liboso à la télévision abino. Merci na bandeko bazo tindalia ba message na moya quelques messages côté to kotanga yango après pour pasteur akomekempe ko yanola na ba mituna na bino. Nous avons rappelé na bandeko na ba baza libanda ya mboka na ba bazo na biso par-ci par là émission en direct numéro est affiché liboso à la télévision abino. Botinda ba message to ko tanga yango pe pasteur ata disponible pour na ko yanola mituna na bino. Pasteur Israël toujours côté toujours masolo bandeko bani ba mekepe ko est-ce que clip oyo to mona mozo le kana ba chaîne ba bisike bilita mosala ki yango na makoki na yo moko to eza financier na gouvernement to na l'état te ozomo na papa de dire que ngai na ebite keza na mutu oyo ba pesi finance po na makambo ya coronavirus je ne sais pas. Je ne me suis même pas intéressé. Ngai nzamba lobelinga Israël Papi Tumba bimisa mbongo nyonso za na yango leka na chaîne. Vous comprenez? Très bien. Na zimbongo oya ngai mutasungi nga azate le sel saka nzambe. Yango ndo munipe na tebi na chaîne. Ah naza libre. Naza na lien moko ya mutu teke abisa nga mbongo na yenda ke koloba boyite non. Naza libre. Vous comprenez? Yango ndo moni quand Dieu m'a dit de prendre, j'ai pris mon propre argent. Et puis tant on a CLP album le kola bitumba ya mboka ezali po yeba ke maladie eza maladie ya kindoki oyo sengeli ke ba konzi ba réfléchir malam na likamota l'église même si ba ko fongola biso église na sens que ba 20 personnes wana ata pasteur na ba intercesseur bazala na kati l'église mais bani bafana nanda po to ko ka sunga mokonzi ya mboka to ko sunga ba konzi ba autorité wana bazana posa prière to ko sunga bana nzambe o bakozala na kati na quarantaine to ko sunga ba soko moni prière des akoto papa de lo sambu ya mutuye moko na lisanga ekeseni bible zoloba l'union fait la force ndesko moni na zimbo na sali po moni eva ke na meza ya molili papa ya banze balanda mamu na zoloba a po ba est-ce que de o moninga atana vidéo moko atana DVD tango na sali musala o ndebo na ngene kina RTNC dans ma pambola me conseille RTNC parce que ayamba kinga Alexandre Zembo na RTNC papa tango ba démon ba monika nzembo eleki bana nzambe tous en kata distraction te makambo eza molili photo telema atana banda to bonde lanza oyebi ke na bimi nazana na dingwala église eza na bandal na uti église na sac mobimba ya ba CD nyonso na salisak na ba DVD papa na box na nga intérêt matin na nga nyonso na kati banzembo na nga musu na sala papa bilo na nga nyonso mbongo ezali na kati ya sac ona banda ko sala ngo ba démarche ya musala o ya nzembo papa deli na komi kaka na mushi na ebiso ke fatigué na hôtel église depuis tongo bana moto moko ba yeka wana je ne m'attendais même pas ernin 20h45 ba bendinga sac wana na zebiso papa deli sac esani ekena ba CD na ba DVD nyonso. Pour vous comprendre les âmes au molili, il faut toi attaquer on a qu'à ta prière. Très bien, bandeko balandi pasteur. Na moni basali biso déjà moi si nous connait TV Zangonga. To komida ko poussa na vers la fin et tout tire sur na minute mais moi tout temps avec SMS pour répondre na lombango po bandeko batini moi message vile TV Zangonga. Bandeko balandi na ko banda mtali boso. Bonsoir ndeko Eric Tolandi bino na suka tokozwa image oyo wapi ok image oyo pour le moment tokoseka bandeko nde na tukoloba bayibi nyonso titre nanga olobaki eza ma contribution pour mon pays mutu tu aza a mesure ya koproduire nzembo wana po esunga bato asala yango et puis na minute oyo bato nyonso bakota na kati na YouTube ya pasteur Israël Papi Tumba ezali Combo Israël Papi Tumba babetaka bona kati ya YouTube bako télécharger nzembo pour le moment. Très bien, bonsoir pasteur. Merci pour nzembo kitoko. C'est pasteur Daniel Mukubi. Ah merci papa Daniel Zamba Pambola bino. Mususa komi bonsoir ndeko Eric pasteur Ayembeli Mboka intérêt naye eza nini? Na mona uchuko loba na embela kimboka te na embeli nzambe bona mboka na ngai
intérêt na ngeza ke milimu ya batu babika corona etelema na uti corona na Congo esala musala ndenge segeme na bapota mboka mususu te basali biso sini natanga ba message au rapide tokoyamba so pasteur akozonga mpona kotanga mpona kokote so masona ye bonsoir ndeko Derrick tokozwa image oyo wapi pasteur ayuti ya koloba place bokozwa image oyo mbote ndeko nzambe apambola pasteur pandake bapasteur mosusu balingi maboko meye ayembeli mboka. Merci pasteur nzambe asunga yo. Merci. Amen. Mbote ndeko Derrick tozolanda bino en direct depuis Ntele tosepeli na eloko pasteur asali tuna ye église na ye ezalaka wapi église na ngai eza na Bandal Lubasa depuis Télé. Ok, nazopesa numéro de téléphone pour na bandeko wana. Numéro de téléphone ezali 069 659 ou bien 096 fois 659 nde numéro. Église eza na niveau ya Bandal sur l'avenue Bambala numéro 17 côté ya terrain 5 ancien Bandal Mola. Merci. Pour clôturer liloba nini okoloba na bakonzi ya mboka pendant pandémie banda jusqu'à présent rien ne marche. Souffrance eza makasi na kati ya mboka ba misala eza te bato bayeba te bakokosala ni juste mpona 10 secondes oloba na bakonzi ya mboka oloba pe na peuple congolais ezolanda yo nazoyebisa kobanda na mokonzi ya mboka ofisi na Tshisekedi Tshilombo azongisa makanisa yeba ke nzambe oyo apesaka dédicace nde azobatela mboka yango moni ke na ndenge bato bakufi libanda epa na biso bato bakufi bongo te bayeba ke nzambe nde aza na kati ya kosala batya nzambe en première position et puis bayeba ba autorité nyonso bazoka ba décision bayeba kokanisa malamu sur l'église parce que soki église ya nzambe kokota te kotelema te pasi papa de kokota su makasi koleka esengeli kaka église ya nzambe efongwama ou bien ata na mesure ya 20 personnes tata to distance ata ya 1 mètre wana tolata ba kashine tolata ba gants soki losambo eza te yo ebi Congo ekozala pase koleka lisusu baleka kobongisa et puis peuple na nzambe balongola kobanga balongola kolenga maladie ya coronavirus elekingu ya nzambe te eza maladie moko ya moke bato oyo baza na kati ya kobanga nde maladie no ekoyeba kosala mosala na bango. Merci pasteur. En tout cas ngonga na biso eza moke ba message ebele totangi te tokotanga yango même à la prochaine occasion bien toyamba sur pasteur Semina Zoya. Voilà bandeko balandi, merci na fidélité, merci parce que bozaki ebele natangi ba message nyonso te ba message eleke belé vraiment tellement mais tokotanga yango même ata Semina Zoya bolemba te bokotine kotinda ba message tokoyamba pasteur même Semina Zoya akozonga lisusu na latuna biso mpona kobeta na ye masolo. Merci na bino nyonso tu mpe na fidélité oyo bozopesa biso. Merci na équipe technique, merci na mwana mboka éternel mapunina ngai ndeko Derrick nakuti na bino semaine pe koya. Bye bye.